d'abord de nature na bandelango à chaque fois congolais de nature azali un pauvre tout le banon ba kinois c'est un pauvre orgueilleux batu ebele ba uta mboka ba yena Kinshasa ba le karabiso ba kinois pour nani parce que batu mboka ba ambitieux batu mboka ba déterminé ba ebele ko bazo sala mais kinois alinga mapeka il n'a rien en soi mais alinga à vivre en extravagance à prouver batu ke azana kinois vanda kana ba titre oka mufini kwa yolo comme mutu mufini kwa yolo nzungu alemba c'est ça kinois ane lokote mais ba titre belé te ba titre belé tina parlement ba français kalombo ba benga bango ba maneke du parlement ba solution zéro ba titre ti ba passer comme ba réserve de l'Éternel comme pasteur mâchoire en kolo sani mbanga nzambe zaye donc ça ba ba niveau moko bo kinois lingi non ça dit eloko ya zate mutu ana $20 na poche mwa benga $200 ça c'est ça les kinoiserie ngwana mutu ana ndako chambre na salon mazoli yango bona tchena ndako po bona wana sala nini ani rideau to sala c'est ça les kinois mutu azobela kufi na malade à $50 mais ba kundie na dépense à $7000 yangwana de kinois donc kinois moi évolue exactement à un certain niveau pourquoi complexe ça trop ya supériorité alinga pesa ba tu extravagance azolinga moi so betela masolo ba bota biso 12 9 bagana poto to tika linga na petite sœur mais normalement bien kuteki ngala kene na boy na tindi petite sœur na Kinshasa ko occasion kene poto ko boya complexe ya pambo lingi mo so ko biso te papa na biso so maka mapango na bomwana ça n'a rien à voir par rapport à bolingo zo lingo apporter moto donc biloko wana toujours décourage en aval et en amont. Les Kinois, il faut baser la naturel, il faut baser la ambitieux. Je condamne même les jeunes. Les locuta jeunes garçons, j'ai constaté ça. Na lemba, na bandal. Babé nango Paris, mais Paris a bâtiné la salité beauté. Et ça, les lots sont au sali sondage au tali. Non, et à parité, ça va slogan d'extravagance à Pamba. Et à futilité mozangi nanzela. Les lots net aux abos parmi ba commune au ba PD baza trouza bandalungo. Et ça beau marché, et ça lemba. Bon marché za quartier mais na kati ya quartier ba pédé ba trop eza parmi ba commune ba baby mingi ba biloko nyonso na ngoka ba titre na Kinshasa jeune garçon ako kinga na poko apena ya $300 on pèse pe $300 a poser ko problème mobo ma yena ona bara ba elango biere na ba masa na na tonga zo est-ce que sera isho opesa nga 2000 na ko marompo na mona ser mais na swala na $300 mbongo be ba lokumwe mata na moni ko jeune garçon ya $50 aussi mi pe 50 bise bo lena pe 50 masa mo aza na cop moko ezali atonga banda ko sa se mo musala ofute $300 habite vie opesa nga 50 wana pona 300 ko luka mwasa mso asala mais ngando opesa nga 50 wana